Na RDC bitumba bizali kokoba atako lobi loleki esengelaki na M23 etelemisa boleli ya manduki kolanda bosenga ya mokonzi ya Angola João Lourenço poso moleki na Luanda. M23 na FARDC bazali kokoba kofundana na bokobi bitumba boye. Conseil ya sécurité ya Nations Unies elobi basi bazali kaka bato bayambo bazwaka mpasi tango ya bitumba pe bazalaka motango moke na masolo kati na bikolo atako mokano mozwamaki na ONU na mobu nkoto mibale mpona kobatela bango. ONU ezali kosala wuta mokolo mwayambo ya poso likitali ya mbala tuku motoba na sambo ya komisyon ya elolenge ya basi. Lelo mokolo mwa basi na molongo, mbulamatari ya RDC epekisaki milulu mya bosepeli na mobulu na mokolo moye. Mama na likambo na yango motali esika ya basi na misalam ya digital. Suisse ekoteka te bibundeli na Ukraine pona kotika la katikati. Mokonzi na yango Alain Berset azalaki lobby na New York na Conseil ya sécurité.